bana poto nyonso Allemagne skala di la sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobimba babito landa CL News TV ya Christelle La Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Salut très chers internautes. Nabi que vous avez quand on belé pour na kolanda c'est News TV hein, c'est News TV mon PPS Kabalobi ya Christelle La Rose Mamou, l'iranium de la presse hein, l'iranium de la presse Elle Puissance, je te salue là où tu es. Na pesumbo tenangai na Golo Mayala hein, Golo Mayala ozala toujours on a pour na pesa no ba image elengi vraiment hein, Golo Mayala ba mbote na bisiko zo landa biso hein, na pesumbo tenanga na papinzo la menso NTP Pro notre papa na ba Paris hein, na ba France kuna mbote no yangwana hein, na pesimbote na ba nyonso balanda kase News TV parce que ta kase News PC lengi ezo PC lengi vraiment hein, les lots vraiment dans un sujet vraiment kitoko hein, ça fait longtemps vraiment to lobela suba sujet tengo les lots vraiment mpungu Vanessa Msoye wana vraiment pour na informer bino apesa no sujet sosoye lengi sujet nanga eza boye boyoka sujet malamu eza boye pona nini mibali ya lelo bazasu na mwasi moko te tonto yeba toto développer ngo naza ba invité na nga na plateau tonto développer na nango pourquoi eza non nini o mibali balingi susu kozala na mwasi moko te eza poni mama kimbaka moye bien te to mama zane elengi te bakomisa basi na bango ndaku lokola barida ndaku mais il faut zaka na mwasi msuli bandengo toto développer na ba invité nanga wala na pesimbote na Daniel Kusanga na kuna na Grenoble ya na Nadine Kusanga na Lyon na pesimbote na Célé du Bois papa social adieu de Jeanne Roger Madiata baza vraiment ebele Sami Mbembo bambote no yangwana bonjour déjà maman bonjour bonne santé ça va Osco s'est présenté parce que Orlando partout dans le monde hein on s'est présenté comme on a baby mboyo na une émission pour nous lobelaka ke makambo bien ou sala ke non tous ba vérité belé msu ba tumsuso ba ebité ba meka ko forma ne lokwango pour ba batata ya ko kabola ngo ndenge zala kaka merci baby mboyo baby mboyo même botara kano quoi toza sona de bonanga na mpandi parce que balobaka ba maman ba kosa likamba monte faut toujours ba papa bazala bonjour déjà. Ouais bonjour on a profité on a souhaité aux bonnes fêtes ya potoza mois de la femme. Merci beaucoup. Bon non c'est présenté comme on a sanctifié on a combo na famille mais comme ba bengela nga fontaine pour naza artiste on invité en émission na bino un peu débat tout débattre na sujet au PC tout pousser par argument tout et bas ce qui est vrai ou faux. OK, merci de Jade, nous sommes déjà BBC Bibiche si je n'appelle si pourquoi mibali ya lelo balinga na moi si mon côté zala non nini poussara ba que azane na moi si mon côté. Bon mibali soki azana copine so ba na bango bien ba créer un problème à cause à tom o pas à la naie ayaki pa na ye ya mukeso eza bakabolaka on ba souffrance mingi ba souffra ba on balé mais OK ton suna nzila kutena mutu mo beso aza canon oui aza canon mais tom so aza ne peut mal à la tête il aza mal à la tête oza na nda ko aza posé tellement yi aza libanda aza canon olandi mutu mo boye sans le savoir mais tant okende okura tenzoro likwali kelele bon ce que balingaka nazana opona nga etake mboyo na mona ke non bon on va travailler en paix pour de un ko sala no relation na moi si eno dépense pour yana moi si mo te akende pa mobali ka boye oui bolingwa solo ezala na ngote na moni ke mobali na nga linganga en tout cas ce que ezato kabola ce que ezangi te na va na nga mokolo ezwama to kabola kaka mais misusu bakenda kaka na kende oui mobali lelo za copine olingo dinga so moi si mususu place wana OK au dépenser merci basi bakuma mambo ebele akoza peta mususu elo mo bweza nango ya gravité ma commission munenyo so aka po lia mbongo mais oza mutu moko futelaka tellement lingi mutu ana sika
bon loko mutu wana lingi sika loko ebisinga kambo bena sala kaka mo bébé c'est na tuna nano maman oza pe maman oza mwasi olobi bien que mobali bango nde baotravaille na perte mais bango bamona perte wana te peut-être mino botraite mibali bien te na ndako yango baolela mino bambanda bon kotraite mibali bien te ndeni eza mutu mosusu wana na ndako ndenge mwasi na ye atraitaka ye apesi wana mposa libala mais ake kolinga to mosusu mutu mo boye otali oyo bafilme amonise libanda to mosusu ebangisi yo na kobala ebangisi yo na kokota ndaka libala keno mutu moko yo obima ne pa biso te mpo mibali bamala tete donc bango nde bato bakomisaka biso tetu ntango bango baokosa biso yango esalaka biso mpe tokosa mpo eza mutu moko tavandi yebi ke baokosanga me na vai nanga kaka. Merci bébé, c'est tozo déjà papa papa nalingi yo mpe odéveloppe na sujet na biso elangi pourquoi bino bolingi susu mwasi moko te kovivre na mwasi moko te c'est dit à quoi? Bon avant la kota na pena mozindo il y a question tuninga na zongi no pa na epo alobi ke mwasi ozane na ndako ta msu omoni libanda za kano bolingo eza na likambo no ya kitoko te po wa libanda za kano koleka ndako tango na olanda o nazane na ndako na mona ke kitoko donc o wana ane loko eleka ete bakese na te baza bango nyonso ba basi et ne loko lobi ke question eza soni ni so na se trompete question eza pourquoi mibali balinga kozana mwasi moko te. Bon, mibali ezate ke balinga ozana basi mote mibali bakokana apete mibali bazebele mais la plupart ya mibali o ba okende ba ozana basi bele foko luka koyeba tina ni mobali wana ke na basi bele fo yeba mabeni mwasa sala ya te po bo basi bo sangelanga na plateau non fo boyeba ke mwasi wana sala nini o mobali alingaka te yango ta mususu etinda libanda pe basi balingo monelo ebima sikate babiloko babimiseli biso so kabelo yango nde chana ngambo ngambo kabelo mwasi so mobali mukolo wana sengi mwa neto wana mwana bino boy papa tango dépenser te mama che musuku mama nde bakendaka no mingi libanda koluka libanda yango epusa pe bana yo lobi ke mama nde bakenda kolinga libanda bino papa bosala eloko te ba papa o basala bon pe bazali mais eza ba coup de pouce ya basi nde bapusa bango na yango tango sous ba pression azotia na ndaku yango nde pusa bon. Merci yo va inoka na ndaku omoni mwasi na okanda vani na epouser okayo linga libanda c'est ça ezate ke nde na vani na ndaku bon ngana no marié te mais libanda nde le karato ebi pe na tiano ya wanda kumpanzi ya libanda nde to vivre to ebi nde to zalaka kande zalaka matate zalaka mais basi balinga oya lingi basalela yango wana ba ebi te ke mbongo pezanga. Ok, merci napesi merci na ngai epa ya Monica Chilangandu napesi merci na ngai na di Diogène Tolanda biso continuer nini esalaka ke mobali azana basi ebele yango sujet na biso mokona lelo mais BBC ndenge ozalaka oza mwasi na boy wana kota na profondeur na yo basusu identité no bien oza mwasi en tant que femme elo nini yo monaka ke e reproche ko ke eloko yo so na sala ngote mobala ko kimanga pozo mwasi mususu bon eloko ezalaka ke pa mobali lelo bato bakota bandaka mabala batamona ba mutu na sima kolikolo te de 1 eloko ejoa na rôle pa mobali soka mwasi oza poli j'ai qui non bien mais poli pes mingi so eleki basaka na yo donc nde tozala boye na ndeti nga na yebisaka nzambe abalisanga mpona sentiment te atindelanga mobali oyo wanga nde baloba ko te so mabe ye na ovandaka te ya minene mpe so ye na koboya ti donc ya mike so ye na kokende te mpona rate nzoko likuwa likelele donc ezaka ke non so ye mike na ebandenga koarrange yango mais minene mpe so ye aoperdre ngai eliki koloba te ke non so toza na mobali kaka ngai kaka oui ndeko na nga place ana alobi mabe il fallait pas yo loba ke non eza ke mibali so mingi ne basi bato bakendaka libanda moi so ke libanda pourquoi biso balobani ke non moi si soyez soumise oui je suis soumise mais tant likambo ezosala yeba ke non ko choquer moninga te tant ozotambola oyebi ke loko na osala nasala ngo te de façon que moi si nanga a remarqué que na osala ngo pour amutu. Non, c'est pas dire que non, yo so que se présenter pour moi si osali coutumier ma mutu esili dans mutu ana azana mo dire le baté non. Il faut le bas. Pas à mutu.
ndeti nga leonga so na bali soko linga mwasi libanda donc les erreurs na yo mo kani muto travailler na perte. Merci, je dis déjà merci. Merci na papine sur la main sur Freddy Mbouila, babi Frida Kanga ba charme, Frida Kanga ba charme, de la part à Gola Maya la pape so bambo, t'es vraiment éveillé, Frida Kanga ba charme, mais pas tozo continue toujours na sujet na biso elengi vraiment. Si je me très intéressant, on a tozo derrière papa, yo mo lomba eloni sala ka vraiment que bino vraiment bo tricher basi na bino atoza na mwasi moko yo kanu elengi te faut za basi 4 5 6 c'est dire à quoi eloni epusaka bino posa toujours likambwana. Bon, eloko zo pousser mingi na banzo ndingi wana kusala libanda ezana no ba mama erozue sikoche na ndaku alengelo ayibike so uti musala fa longola veste adembisa makono acha mai moi citron mais le temps ya vandara mukie na ndaku surtout so abotelo ata mwana moko a changé complètement alors senga non ndeko na moi ça ya musala oya kokyo sala leki naenda ko musala ombetu leki apopola ko servir yo biloko pona ezaka susute donc esengaka baleki bako mosala yango nde epusaka lisu mibali bake libanda so azalete oui elo epusaka mingi bon mobala koza makanisi wana te mais aza ba collègue na ya travail place asalaka azo ba partager ma solo tant yo partager wana yo kanga mwasi nanga bobo mais yo tala waye ezaka le contrat ba pa ya ba ya mwasi ebi ko akeye te yango nde ezopesa biso mibali force msuta mso yo ke luka on attend aux moi Nancy na o libande salo moi bien ozu moi sino chéri donda bon te za bon te biso mibali tolinga balinga biso ya balengela biso babondela biso penera bon biso be tolinga mais to bomba na mutema to lakisa muke mais tolinga makasi koleka bino basi mais tolinga sko bino ya solo BBC non kolinga makasi ndeni mutu musoto bazane na ndako oui eza mutu ke so bali basalisaka ye kaka non la bali na boti ndeko nanga ye ko salisa nga o na osala mobali ko utape musala na longoli veste na chem kande papa lobi nyonso no sala mais so tali mutu akolinga libanda so tali en tout cas au mieux kimawa au mitu nto musu soki ndenge ozwaka propre nzoto nae o sala nyonso o wana kuta sala ngote mais as comme ko préférer alongola une grande partie ya poche nae apesa kuna na place kutu asepelisa yo mutu ebimiseli mutu na mokili siko yo lo banike note lo mo basalaka azo négliger ngo leki na ya sala po BBC papa nanga lobby alobi ke bino bas surtout soki oboti mona déjà moko okomi na bolembu ozomitika tout ça poani peut-être moi mobile linga toujours moi ça la toujours bien mais bino bo sala ngote tout ça ngote ndeni est-ce que ne arrive to ke otala copine mo boye ana ndaku na ye abali aboti otali muninga mwasi place avandi osepela libala mais totambola raté na natali copie tom so na obima ngala bali na ngate papa zolo babu faiblesse bokomi na bolembu ya kokipe mibali na bino yango zo pousser bango bakena bango libanda oui bolembu par rapport à nini c'est tout ça non papa ye moi pesela bon so na lobeli bolembu par rapport à musala banda au sala de grande donc ya moninda botele mwana a garder siko confiance au bolingo yo rotika elisuta moni pena mwana wana assurance donc ata mitiki na ya salelo ote obo ya été pour abotela ki au mwana pe en plus c'est lo mabe molato ba basi kolata na bango mabe wana nde moi ça libala mais so moninda la to ndimate mais yo linga moi sans la na manière ni non faut à respecter nzoto nae tam sous attendre ndaku soki ola ta bongo me ba pa pe boya ba collègue ya travail boya mon la toner na tam sous a finaliste azali c'est que selon yo pour moi si au tricher moi si na oté il faut tablement milai te eza question kolata bilamba milai te okolata no pe bilamba milai ozipi olati bilo amikusa socheli puto bimino ba ko sabiso mingi veye me veye te akina kulo akimbuta cheche musala basi. Oh, merci. Bébé Solingwa je bagsa sunini. Non bagsa nini pour non mona déjà papa makasi na goloba. Donc non paiement non kokati. Elo nini bino boko sala en tant que basi. Elo nini basi bako sala pour que mibali baki mabango di soute. Pour na yo na makansi na yo elo nyo ko sala pour mobali ki mo soute aza non toujours. Bon, pour na ngai soki lelo o nazana copain na nga. Sonde tsalinga te ke poto na garder relation na ye sonde tsalinga te ke no matanga au fait mon boye na ke déjà 20h OK fait 20h posons à erni oui na OK ne fait 3h du temps na zongi so na dépassé déjà 4h du temps 5h du temps écrit lenga problème
ceux qui ont 2 heures du temps, on a 1h30, nazongi nanga. Talaka ba respect nyonso wana, nazo respecter mutu nanga nazala naye. Pour na boy ke ake place mo boye, ay kateli mutu na 2 heures du temps, mutu na sene 1h du temps zongi. Au moins on a perdre. Merci BBC déjà. BBC on loba 3 na kanda mibali po. BBC mibali ba salon nyinyo on loba avec range. Non, na la kanda parce que mibali au mona okoza na muninga mwasi. Aye ko luko na tongo pa poser kamo e pa no ya talanga likambo sa mi boyo boya mi bali considération penza peso to tala bien fidèle ça kufa fidèle ça kufa ndeti ngana za bweso so mobalo linga les jours oyi sanga ka maman je t'aime na bimisi bitumba oh ya solo oui oyi sanga je t'aime poani poni ni e bakisa malikola bolingo telote tu connais ça peut je t'aime na 12h 13h pour bimo que prix place musu je t'aime moi te que no okosingande vo meto kumbela bongo po sala ma bongo mibali ba bo pesa watu mutu pasi ndeti nga mobali déjà fait suite aux ans siko na considérer soit keyo considérer tu wana ka soit ke non considérer na ngate po za mutu oka karma panda e mbate donc mobali mi ça to soit ke karton musu bo futela make na coin akutene na mutu mobo alingi na mais bolingo auto peso bolingo na ndak fou mais au moins la ka mi ba mala tête ya nga na considérateur non carrément pas so abeti lisolo na nzembo abeti na sujet mo tamsu oye ekutanela na vie ezate kenda lobi ngo bino nyoso bo mosala ga bongo non bisoni c'est ko mosala ndeni bisoni c'est ko mosala ti et oyo karma pas zo sala o karma pas yembaka aza mutu aza ba mission ekutana kapeke mission mo boye bese yo kana ya koloba ke ozui je t'aime na 12h na 13h akia lobi na ngopela mutu msuta ngo faire mobali confiance te azape na bolingo apesa ote elo aliboso na bolingo na confiance so pesi mobali confiance te alinga ote saka yo moko na posa balinga ote yango opesa confiance na ndenge parce que bino ta mutu apesi yo mbota luzitu mibali bino pe mibali boso exagérer déjà zo douter que 12h a jouer en autre azasir na yemo te bino pe mibali boluka non nini yefsanga non lelo vraiment téléspectateur Freddy Mbouila kuma pap motema mère va zolanda yo e boluka non nini ata moi ça salinde abike lokwa kuna ba ta kilota mikusanga pena la tame il faut ka boza mibali misatu za yango na lobaki ya mibali balinga ka balinga bango so zui mobali fo e bara ko zong se le roi bébé otisika obotisika na ndimite so oboti bébé no asika wa mukia na belo to bando beta wando lengela eka wando sama oku ya yebite o sa elega ya bien yango biso mibali to linga bolinga ka ba bondela bino ba chérir bino mais yango mais est-ce que so ba chérir bino bozong c'est la basi tozong ça eza réciprocité tozong saka o bon ba sala on to sala nyonso nga na dépenser na ça là oui pour na lingio mais yo pe la sanga bolingo po tam suyo ozana na temps ya ko bimisa ebele te oui devoir na nga fona pesa mais yo pe moi aider zalaka tam soupe déséquilibre zalaka na zangi moi 100 francs na o epole ngai. Merci BBC. Non, kozanga 100 francs ba epole yo moi te ke no wanto ko mosoma bolingo ndeti nga so lelo na oui na famille nazu mobali na mo en tout cas na mbongo ndako lelo so na bakisa ta $10 loba na sepeli sote mais natalika ke non azangi mais so na ebi ke non mobali na ngai azala minute ne za boka tomsu o sepeli singa pete mama loko esi to lie esili to kiata metro na sote mo mo pepa libana po bien anda ku yesala nango mais libanda pesa la bien mais ozotala nga mwasi na yo so na koti douche na bimi muninga mwasi akakula ngai te mon préféré yondo lati oke na yo non la fo oni pesa kilo no ya kibo mama na ndako mi eza metro wana ba ngana otema ke suba ba bamba o bouchon non ba bambe bouchon na ndeni ke yo mobaba babi pe mibale bele balinga so mana basi na bango te au moins bo abengi mo seli banda abimana pona ni bosala eza te ke alingo bimana mo sina ndako te so abimine te seke mbongo eza te ndé libanda mbongo ezali mais ngai so on a déjà marié on a mobali na ngai ndeti moins de la femme le 13, le 8 mars. Non, le 8 mars, tout est aux mariés. Tu vois, tu ne concert à Falité, à Ferreté, bon, cours des grands. Tu vois, Jossard. Il y a Jossard déjà, tout le monde a une fashion, baza moi mingi te, mingi baza mikolo, papa na maman, maman ko yoka banze mo bo autant banda ko kola et c'est peu ici maman. Tu ko li la biso peut-être moi 40 000. To zongi na biso. Tom so Monique était moyen to kene métro ezate, moyen to kene fieste ezate. To kene cours de grand, po ba bambanga bouchon te to boyite ke non, ba papa misusu pe ba koza mibulu mo nze ya bala miki. Bon, ton yo moni de ya ke non maman ndi aza bon abinde ya moi 3 champs 4 champs.
ata ambiance ngele kindeni il faut to telema to kende mais yo na nyonso on zo ba keno na mito nde eza belelo journée de la femme ana sepelisa ta moi na no préféré otikanga OK ko sepelisa muto to mso za banzela na mi bale misato o monte ke nonga pe na mutu na ko zo ba décision nanga na ko zo pe limiter na bilo mo to mso lo mo yebisinga na salle la yo na boy nanga ko sala po na ko comprendre que non alelo ko bimisanga ta na coin na mela ta moi midi moko mo préféré otikanga. Est-ce que vous que moi si on se pas côté na ba te mi super comme un métro o ba comme un métro te bazati concert à ça merci na moni vraiment restaurant ezali muto vraiment eza makasi débat eza vraiment makasi somo lo mo boy na ebike na bimaki na papa bana ba ebike non ate papa na maman ba bimaki toye muto musuko bima biso ba kasa to lié so comme to musuko to lié ka ne fisque 2000 francs to melika ma ya pamba indi vraiment na plateau na fonga na lingami comme ma restaurant ozanda pona e bando lamba na ba te akola mama bango la kisa kola ma photo lia pena mingi restaurant to betara tout mukolo moko mais papa yo préféré ko ke na ba agenda te na ba agenda te na yaka na lia na ndaku na lia na ndaku so alamba moni ke na lia de temps soupe na travailler ke belé na musala mukiko songa ka fana ndako ke ko zo ya belé on cause le chose doit salaire mo boeleki au préféré tam so bimi bureau 14h 15h na place aux nganda au préféré ko fa place mo ya 19h mais tant on soit salaire ya muki au préféré aux nganda ko merci na commanda kundeni tam so ngonde benda nga retard merci déjà nous mona vraiment eza ko inde sa famo ya obeba na plateau nanga et loko nini sala que mibali lelo bazana basebele soza mosi moko ya lisumu non lisumu te en tant que papa peut-être yo na ebite yo pe na moni yo ozana basebele pour na mondo zo défendre bango oza somme conseil comme conseil en tant que papa biso pe to abaso ab esclave na binote en tant que moi so apesi bolingo apesi vraiment bolingo mais yo tromper na mibali mususu o tromper na basi mususu je m'excuse moi ça apesi bolingo zo tromper na basi mususu conseil ni kopesa na ba papa o basala basi na bango bon nakoki okotela bango te nakozwa part na bango te conseil na opesa bango basala ngo batika mais nozonga ndeka pa basi pona ebisa bango soumission eleki nyonso na libala moi si faut za soumise même na bible balobi na biso ngo moi si faut za soumise so ebika ko za la soumise ko tia mobile na okimia na ndimita oke libanda. OK merci BBC conseil opesa na ba papa oyo balingaka konyonga basi konyonga biso na ndenge mo ya dega yo mo opesa mon conseil. Bon, pour un conseil, on a coupé ça, papa. Et ça, non, bah, que moi si azamutu, azala motema yali bendete, azamutu pe ata na moi moko ton année, c'est plus ça, maman ata 2 fois ya pamba. Ayoka bien, ayeba ke nazala na mobali na ngai. Et ça te que bando binisa maman rumba ka le jour opé sambon alibal. Pour anite que non, et l'eau mo bata sambi mo boy. Te maman toke no place mo boy ne fils kata na coin mais conseil ngana opesa ka ke non soumise to moi si déjà avant bala to ka déjà na banda côté to zala to kola to zala mikolo o kata msusi ya mo bo le pont to kanga mana ya kangi biloko ye pa na bango maman ya oya logique aya faloza la soumise mais tant déjà maman wana zolo bana mwana ende na zo yoka atana kokota likamo te mais na zo ka da maman ndenga zoloba. Donc déjà moi c'est à bala j'aurai déjà temps qu'on va na bateau si bala ba conseiller cause à la soumise mais quel serait conseil ngana on peut serait papa ba que non moi si azala moté mais libendete azamuto il faut qu'on s'épélista il faut qu'on chaine sika o yesen il faut qu'on honorer na bonheur na ye ko kitisa ite surtout tala ko garder moi na 9 mois abimiselo moi na mokili lelo mokili est confirmé que yo botaka bino bolinga ka que non na ki chéri ozo sepelisa maman lelo oso zi moi chambre salon OK au salut coutumier religieux civil mamutu au monique noté avanda kaka te mais na ko zape oui lelo balinga na ke place mo boye na ki na se retrouver na nga lelo oyo soki libale sili est-ce que non bando tamwa kana sujet que non na anduki tobala na poto 6 ngote tobala na Liban tobala na poto 6 ngote ndeni o souhaiter que to 6 ngomoni ke mitema bino basi boira na tamo boira ndeke o vandika pour un temps et so mutu so kute na epe patron mo bo OK na yo tenaza mutu musuka koza na ndaku na nga quelque soit nzala mais nazo mériter ko va na ndaku na nga
nzala lelo nzala te mais mobali nanga oza kohonorer nga azosepelisa nga kenake place mo mbongo eza mituka ezali mais non souffrir. Mais kasi kuna bando bimiso chaque jour nde olingi kuna bando bimisa yo ozaka no mote ya mabe affaire biso ba mama ya wana. Merci moi ba dédicace mon bambote na ba nyonso oyebi ba Hollande partout dans le monde. Bon, mbote ya liboso nano na bandi kopesa ngo mama na ngai mama Maribi la BM véritable BM na pesi na mbote belé po eza mwana bango et mbote lisusu na papa na nga Masimango po enda saleke na zala so ba effort na été mena ya na nga pété mbote na ye aza jeune garçon mo ara swag fort ba benga ka exaucer ya touré donc ya ko zanga ngote ba mbote belé po na c'est juste ça. Merci moi ba salutation. Pour nga kopesa mbote na bato ya ngai na famille na nga numéro 1 ya mama na nga mama Beyamboyo oyo asalaki lelo oyo nazala au doctorat. Oui ndeka babenga nga mingi babenga nga au doctorat donc nga na kata na nga makambo au doctorat mais anyonso après avoir na saluer bébé na ngai Beni Mukoko Mayai na pesi mbote na mama na nga Colette Mboyo, Sylvie Mboyo, Catherine Mboyo, Ribenzingu, Pati Kusu, ba copine na Justine Mata, na pesi mbote na Charlie vu de loin. Oh landanga na yebi ke ya Charlie vu de loin au petite sœur na yo doctorat. Fiston Saïsa ya yebi au copine na ye ndenge zalaka kaka bato anga. Motema na ngesika elala ka Beni Mukoko Mayai. Moi na nga oya confirmer mokilike na moi sa mabota. Un peu. Merci beaucoup. Toko vraiment na suka émission na biso, toko bi na suka débat na biso monene na kata c'est News TV bino moko boyebi c'est News TV kaka ndeke na vitesse. Mon numéro de téléphone est ça moi bien bato bon so ba conseil pas na en tant que maman petit. Numéro de téléphone nga ezali 082 plus 243. Plus 243, il y a Willy Moucheni. Il y a Willy Moucheni. 082 180 36 41. 082 180 36 41. Baby Mboyo au doctorat. Ok, merci. Numéro de contact. Na ba ça peut-être balandi ba c'est pas un argument na ba ko contacter na numéro. Bon, numéro na ezali plus 243 81 46 310 46 na bandeli plus 243 81 46 310 46 o alingi a contacter ngai numéro na ngai yango na ye naza artiste pe bon tam sou bato belé ba yebi ngai te mais e bandara muke okoma naza artiste rappeur na beta pe ba afrobeat o Paul linga cham supwa Nazali. Ok, merci. Merci comme Nasuka. Je dis un grand merci. Je dis toujours un grand merci à Golo Mayela parce qu'il a sacrifiera toujours l'énergie pour na cause boza ba image vraiment il lengi boza vraiment avec l'ambiance na kata banda kuna biso na banda kuna bino pe lisusu na pesi mbote na ngai na Frida Kanga ba charme na pesi mbote na Chimène Kiala Judith Ngoimo sa pembe na kata ba Paris na pesi mbote lisusu na Papi Mvoma Freddy Mwila Papi Michopo boze belé o bosute na rase News TV Sami Mbembo balobi